bato nyonso biso toza kaka na demande mibale to misato ça ne sert à rien toyebisa biso ke bimisa biso au moment où nous parlons 14 baza déjà na pelouse bakotisi je pense eloko tokosenga il faut revoir le système de justice ya poko prison centrale ndenge tokola toyebaka ke ce sont des grands criminels nde batiaka bango awa mais awa ekomi moto ayibi telefone à $5 batindi ye na prison makala mobali ayokeli mwasi na ye zuwa atindi ye na prison makala nga naza na ndeko na nga magistrat to aza procureur toswani moto aye makala si bokoki kosalisa biso koechelone bainfraction oyo esengeli chef de quartier akata esuka na quartier oyo esengeli polisi esilisa esuka na polisi prison ezala vraiment na rôle nango oyo bafongolaki mpo nango toza na ka ya bato awa batransfere bauta beni ça fait 2 ans baza awa ce sont des prévenus batikala kosamba te loin de leur famille bazaka na visite te bazalaka na lisalisi ata moko te elles sont venues à 25 lelo batikali 19 bakufaka chaque jour moto akolandela sika na bango aza te toza na bakaba misusu baya awa bamama bana baswana bazwi mama batindie na makala 8 mois 9 mois asambaka te aza kaka prévenu sur les 366 toza na bango awa nous avons au moins seulement 32 condamnés tous les restes sont des prévenus bayebi bakosambaka mokolo nini bayebi te et chaque jour convoi ezoya kaka na basi eyokobwaka bango awa place ya kolala eza lisusu te bato bazolala na batoilette omoni badouche nyonso ekoma lelo o barefectoire bato bazolala na butu mpo okita te okende kosuba eza problème biso susi na biso eza kaka teke bolongola biso puisque tozala susi tokende libanda mais susi na biso soki machine ya justice ya mboka ebongi prison ekotonda lisusu te faut commencer par bamagistrat bajuge basalisa biso bakata likambo ndenge esengebeli ezake moto aza na mbongo ye nde aza na raison oyo azangi mbongo aza na raison te enyokoli biso toza na problème ya mibale eza pesa pasi ya bamama ebele bazobima na boloko te baamande ya bajuge moto asalaki mbeba ayibi telefone ya $10 ozosenga ye $500 siko akozwa ngo po abima na boloko tobanda koyeba te soki moto asilisi kosamba au moins andeya 15 jours réquisition ekokoma mais réquisition ekomi kosala ba 3 mois ba 4 mois mais po eya ezosenga mbongo osoki $100 eza te réquisition ekoya te bamisusu basamba baya mesure d'enquête basali 4 ans na prison oyebi suite ya dossier na yo te bamisusu bakota awa depuis akota ati babengai na chambre du conseil esila ayebi te dossier ezalaka wapi bakomi koluka dossier akoluka trace ya dossier eyebanaka te esali ke pavillon femme oyo ezalaki construit pour 160 personnes on se retrouve avec 366 personnes bapasalisa biso wana nde bosenga na biso bandeko soki olandi extrait oyo makambo ezoleka eske mboka wana eza mpenza na bato barezonaka secteur ya justice moko notya baluba bato baza na tribaliste mais non mulu basalaka te kende kaka pai bato oyo baza awuti poto sikoyo visa na ye esili mpo abetela okasi ya visa wana ame bandeko nanga eza mawa tozoyamba bato bazouta kuna me ene moko aza koexplike yo azoba paster wana eza mboka te moto amayele aza te nga nayebi dossier moko esalisi 14 ans ya 15 ans na bandi lokola bato oyo baza na raison baza na bapossibilité te eloko te 15 ans yango oyo terrain na bango makambo to ya bango bakenda na parke basamba bakomi ti soki na kuru nini wana 15 ans yango oyo eloko moko te bandeko nanga o mboka ya ndenge nini mama moko aza wana na bosele kutukombo na ye nayebaki à l'époque Laura Désiré Kabila mama Nelly Katangez bakanga ye na époque Kabila José le Petit oyebi abeti siko plus de 20 ans kuna asambaka na ye te avanda na ye te donc procureur na prison ayebi nombre ya bato baza te président de république ayebi na ye te soki prison na ye na mboka oyo avandi soki bato bazalaka boni ayebi na ye te mais awa kelo tuna Macron akoyebisa yo kelo tuna procureur général akoyebisa yo mais c'est pas possible donc kuna ba juge bakoma bakonzi ya baluba ekosakana te avocat aza na importance te
avocat koya wana lobby azomona kazo gagner mais rien azomona ke victoire yango mais rien tant que mbongo bayina bimina nte ndeko nanga dans un pays vraiment organisé où il y a des gens respectueux, les gens qui ont étudié, qui ont des diplômes de droit. Est-ce que prison comme ça là? Pour le Congo, kuna prisonnier, aza mutumoko sefili na vinaï. Ah bah d'accord. Donc, bah secteur nyonso. Le ministre de la Justice azalaki wana ayebi na douté, bah prisonnier baza combien? Et pas il y a 160 personnes. Bah tu vas on a plus de 300. Et sur le locomotive, vous avez amour du procédé. Ah, parce que on bat vraiment ndenge na yebisa bino au départ. Na bana bino muluba motema ya mawape bolingo muluba zalaka na yango te. Na bazo ndo pesa nga raison. Motema wana muluba azaka na yango te. OK, le procureur muluba, ba juge nyonso baluba, justice baluba na baluba bango na bango. Et ba baza tribaliste. Kende kotala kuna na makala. Baluba baza combien? Baluba baza combien? Même pas 10. Donc son muluba écoute lelo 4 jours 5 jours ba mona ke susté. Aza susté. Son muluba écoute muluba akobeta le susu 2 jours 3 jours bazo mona susté. Parce que ba bimisa ke ba juge. Donc ba parlementaire, bandeko, mais pourquoi pour tout ça ba parlementaire na mboko ya biso? Un député a été dans la prison. Mais vous savez ce qu'on député les années? Vous savez les députés zanini. Ah on a poto. Quand après il va qui refoulé bateau. Oh bazali qui faut pas qu'il ne soit bambo comme ça bango. On trouve pas député kuna. On trouve pas député kuna. Bazo tout na bateau. Yo côté qui a camp. Condition aux andegini. Ndegini. Baza ko sala. Ba police va fandi kuna. Ya ça tina na bangote. Ah wa député ba pese mutuka, ba pese 21 000. Ake ko zoa basi sui 4 ake ko lia bandaba ndeko nanga tango mundele azo finga biso toza ba makako ere moko bandeko nanga tondi yango parce que makako a progressa kate makako soka matina nzeta kiti a gratter tête na ye ere moko monaka ba yona kesusu donc par jour aller retour à cause là même combien parce que awa et le c'est comme ça aussi avec les Congolais. Ah bah ouais. Donc là vraiment que si vous êtes président na RDC, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes monotinate. Non, vous êtes monotinate parce que muto va bengi président, muto va bengi ministre, muto va bengi député. So naye, faut comprendre que vous êtes Macron so naye ko, vous comprendre que vous êtes président de la République. Question sur y a bas à son personne réponse. Ba prisonnier ko baza combien ayebi bongo situation mo boneti oyo mbala mo bengi procureur na base lobi banongolio mais oyo biso dotia président ko monango elobi na rien a préféré voyager na ye procureur ko monango ko bana rien a préféré fa na ye ba parlementaire ba ko mona makapabwe esolo ba peut-être lokote puis bandiko omboka ya ndenge nini mboka ba vorie na ba vorie ben compétent omboka ya ndenge nini. Des mauvais cœurs. Moutou ayibi portable, Mathieu Soukoukouna, il y a 10 €. Mazo senge $500 pour Abima. Déjà, ayibi portable moko, et c'est un tina. Allez, mazo senge sur $500. Ce quoi ayiba qui parce que ça n'a pas si. Mazo senge sur Abima $500. Bandeko. Na gouvernement oyoko balu bazo sala mbongo moko okoyana bango mako bazana tina na yangote okolo bandi bazana tina na yangote kosomba ndako na kini ça devient problème côté kanda kuna kini ça devient problème mais oyo mboka ya ndenge nini batu banda ko étage ba wese zo lumba solo na ndako po mai zarakate mai lemso 4 jours zate courant donc bandeko est-ce que si vous nommez 54 ministres, pour ça, Bandeko, vous nommez 54 ministres, pour ça, la nini. Parce que les ministres ne travaillent pas. Les PDG ne travaillent pas. Les parlementaires ne travaillent pas. Les présidents de la République ne travaillent pas. Personne ne travaille là-bas. Mais vous savez pourquoi? Ah, Bandeko, ça m'a ouais. Oui, mais que, tout ça contre Nanga, Bisso, tout ça contre Yé. Mais, soit vous y a Ayakaka. Soit vous y a Ayeko, Ayakaka, peut-être à Kokoyoka.
même balobinani Kagame za simana ye mais bongo ye oyo tozana ye Kagame za simana ye so akoyako ayakaka toloba na ye ki nommé longola bato na nyonso ba magistrat foko benga na bango foko soki vraiment ye s'il faut to kitana kin pour ko expliquer ye que benga na nyonso wana c'est la merde benga na bango bande kunanga tango yo oza être humain omoni video oyo ndenge bandeko na yo ba congolais ndenge basi bakovanda bandako babota bovani si bankuna ovani si 5 ans asambaka te ayebi dossier te po aza ndeko na yo te ozomona akufa na ye me baluba comment boza baluba pourquoi bokoza na mitema ya boye bandoki baluba pourquoi bokoza na mitema ya boye ah bandeko za mawa tango na moni mo epesinga pasi ah mais comment battre because ah nzambe na ngako na mboka wana te soki nanga leki tozana bato kuna tobenga ta bango ki atuka soki bokoma kote oyo bokoma mais justice bochange ba biloko justice ko bato wana ekolo wana bolongola bango to na justice botia bato oyo baza na mitema ya mawa awa so bakangi yo juge azobeta na ordinateur pourquoi azobeta po ata la police akomi leye nini soki aza koni na police baotala boye aza koni na police te banda ya na France asali 15 ans bona motif oyo lokola ye nano asala prison te soto tindi na prison tozoki no bebisa ye condamné avec sursis na amende kende avocat ko expliquer yo sursis années donc bazo ko banga batindi na prison parce que bako bebisa ye moral parce que batele infraction na ye mais batele bambula ye afanya na France akota prison te azala babeba te ay mais pourquoi on tinda ye la personne sursis kende ko sa sonde mona te oyibi na magasin batuni osala te bon d'accord contravention mukolo yo ko sala ofuta eloko wana donc tant toza na France tozomona ah mais je préfère na fanda awa na kufa awa kenaki na mboka ya marque ya boye na osolo na bato tala kena bato ngoko ozomona ministre osolo na ye ozomona pela que non opeza mutu mwindo ministre ko osolo na boye ozo sentir que opeza ko mutu mwindo eloko zatela mutu pays oyo ba net France biso zo ba noir mais ni bazo traiter yo ozo na problème na français soko ozo na tort soko na raison bako pesa yo raison na yo et tango ozo kono samba mbala mo batini avocat d'office soko ozo na mbote papi so bamo avocat soko koti prison batini no bamo assistant social osaki boy pourquoi elo na tinde ke bo sala boy mbala mo bazo lection na ba juge yo ba po ba kitsa ba peine ba assistant social ba bunda non ye azala boy mais dès sali boy ah non to luka juge boy ah to ko sala boy ozo satina yo bo pena ke lenya mboka ezali et puis kuna ozo travailler zuro bima tali boka mboka zuro bima na prison tali boka mboka ozo bima nango kuna sikoyo ne mama na lobby bato ba audition na est siko wapi batia bango na prison baza na famille te nini te justice on la bango te ba yaki siko combien batia 19 ils meurent là-bas dans la prison bazo kufa na prison mais juge mo ya muluba ezoloba na ya tel côté mais de 90% des juges des procureurs sont baluba natawa Joseph Kabila baki baluba na bakatange ba natawa Kabila batika ebele kuna tilelo Chilomboye 5 ans et ça fout Italie à mukete ndeko yango to te awa parabole du mauvais riche et le pauvre Lazare Luc 16 19 et 31 l'homme riche jour à Koufaki mbala mo d'enfer
ce n'est pas parce qu'il était riche. C'est pour ça qu'il a été envoyé dans le séjour des morts. Non. Mais il n'a pas respecté l'amour du prochain. Aimer ton prochain comme toi-même. À respecter qu'il a monté. Et il était ingrat et pas un zambi. Il a pensé qu'il a monté. Donc, et l'autre qui est en prison parce que Azam est en bon côté. À qui est en prison parce que Azam respecté mon prochain. Qui est alors un prochain? Tout individu est ton prochain. Tout individu est d'abord ton prochain. Bible il faut l'ingayer. Il y a un autre théâtre lelo. Bandi minanga explication bazu bandi maki te kesaki ndengwana. Mais bah sepeli mais faut yo comme prière ba beti. Alors ce qu'on leo toni to lobio ba pasteur to abomi mboka. Ba mi yibi nyonso na ta pasteur mboka zate. Biso so prêcher les nyonso. Mais ça peut se passer. Comment vraiment battre ba ko zala mawana muninga na yo osana ngote. Ah! Donc, procureur de la République, Azam Tonatinate, Batma Koufa, Batma prison à plein, Bosoko Tinda, au lieu de condamner Bango avec celle-ci. Ah, Nanga Sogagoya. Ngaya take pasteur, Nago Kumisa Nangate. D'abord, Yem Dolobanya Bisoke, si le bois gagné. 2, Kagame Suna Simanaye, Docteur Sassueloni. Donc, ça, c'est vraiment ce que l'oko nini. Mais situation actuelle, situation sur Zanango, vous me gagaya. Surtout sur l'idée de fédéralisme, vous me gagaya. Parce que biso ba Congo, sur le fédéralisme, prison à biso, et cause à jamais na bataboy. Non, cause na bataboy. Parce que biso za mtema mawa. Et le fédéralisme pas na biso, de organiser ba Congo, bokoya ko sengazi na mboka na biso. D'abord, Massanga paye par et nous sommes des gestionnaires. Les gestionnaires, ils sont à Congo. Les gestionnaires na RDC, ils sont à Congo. Ils sont à Talambo Ndeke. Talambo Ndeke. Congo va impliqué. Talambo Ndeke. Tala salité ni Zanamboka. Mon Congo est salité. Botala RDC de 60 à 65. Botala. Prison Makale na Batuboni de 60 à 65. Parce que bateau ils bazon en gouvernement, ça qu'on raisonner. Non, Fanda, avec ceci, vous avez moi Fanda, quel est Moussala? Donc, oh, ya bango, bazako ye bago tout que papa ou atendi kuna, azana Moussala, azana Moussina bana, il faut que cette famille la mange, on paye les loyers, tout ça est qualité. Ah, soba kangio, vous travaillez, monsieur? Oui, je travaille. Vous avez les choses de paix? Oui, ça me fait. Pas. Mais vous travaillez, mais pour la nourriture, bon, ça arrive, mais je le regrette aussi moi-même. Ok. Pas, au sens où vous êtes. Ok? Regardez. Mais, na RDC, souci à Moutou. Moutou qui est prison. Souci à Moulouba. Moutou qui est prison. Pour la nini, pour le bon, on a un autre naïe. Tala. D'abord, un bâton, vous souffle à bangoté. Bâton, vous souffle à bangoté. Mais vous voulez que vous êtes en prison, vous êtes en bon. Pourquoi? Parce que la plupart des familles, vous êtes en bâton à poto. Babenga pour appeler ça bon. En tout cas, tu peux changer bateau. Mais mon loup va pas changer yé. Dégonanga. Les athées qui n'a yini baroté, mais na yé bibango. Mon loup va pas changer yé. Mon loup va azana mawaya mutute. Na lobango depuis 2018. Na lobango que mon thème est bolingo na mawa. Mon loup va zagana ngote. Yawana ebisaka bino ke. Pasteur à Moulouba, à cause de la tête. Mais d'abord, quel est le Moulouba que pasteur? Il y a un qui pasteur à Moulouba, à cause de la tête. Il y a des gens qui ont été contre moi, mais aujourd'hui, ces mêmes personnes me téléphonent, mais pasteur, vous avez raison. Mon thème est Moulouba. Mais non, t'as la prison. T'as la prison. Sans compter, n'a pas ça m'appeler. T'as la prison, les gars. Il y a passé, hein? Cause de la pasteur, ils ont passé, hein? Zera taille lo moko. Mande ko bolimbisa. Bolimbisa. Tout à l'heure.
Juste 500 francs, 2 personnes. Il y a des sociétés tout ça, 500 francs, 2 personnes. Vous maman. Vous avez belé. Na kini kuna to sepela même. Tala ba biloko zeka na mosima. 500 francs, 2 personnes. 500 francs, 2 personnes. 500 francs, 2 personnes. Au mona, au fumer na bon. 500, 2 personnes. Mais bah depuis que vous votez, vous n'avez pas fait que moi. Bah depuis que vous bandeko soki na mbujimai epa na bango bato bazo souffrir boye bazo kipe bango te bon c'est la capitale bandeko 500 francs pour na baba mibale eza ya période ya tilo moza na pouvoir hein ba pour place nyonso baluba na baluba mais tala na mboka na bango mibali bakima batika kusundula basi bazo souffrir boye pour na kopesa bango $500 pardon 500 francs et ça qu'on représentait même pas $3 même pas $3 pour na ba mama mibale alors soki et pas y bango ba uta bazo kipe bango te et bon ce qu'on a bino hein et ça te tozoko ça to bandela yango voilà souffrir dans Mouchimaï. Juste 500 francs, 2 personnes. Il y a des sociétés tout ça, 500 francs, 2 personnes. Maman. Vous avez belé. Na kini kuna to sepela même. Tala ba biloko zeka na Mouchimaï. 500 francs, 2 personnes. 500 francs, 500 francs, 2 personnes. Au mona, au fumer na bon. 500, 2 personnes. Mais bah depuis que vous votez, vous n'avez pas fait que moi. baluba mutu bazaka basi kitoko bandeko nanga tala basi on ba konda malukai 500 francs congolais basi mibale bongo soko okekuna na $10 et mozo basi so kitoko $10 parce que 500 francs congolais pour na mama mibale ya baluba boza na pouvoir bandeko ta miteo mabe mo vraiment ezalaka sikoyo bato baza na pouvoir bazo soma ndako na Canada bazo soma ndako na États-Unis bazo soma ndako na Belgique bazo soma ndako na France bazo soma ndako na Londres mais allez-y construire chez vous bali ko construire na Mbujimayi te bali ko construire na Bakanga te mais bino sala ndenge nini mais vraiment basala bino ndenge nini bali ko construire na Kananga te bali ko construire na Mbujimayi te mais basala bino vraiment ndenge nini. Moi, quand je vois ma maman va souffrir, ça me fait mal. Si maman va souffrir, je ne suis pas Moulouba, mais je suis pasteur, je suis congolais. On a besoin de congolaise. Je suis comme Moulouba, on sera contre les gars. Et c'est ma cambo, il y a un zolo, besoin de couta. Ma film, on a un gars, on sera contre les gars. Ma film, c'est vrai que on a fait la vérité, on a bien aimé Belé, il y a solo. Voilà. Donc, Bandeko, Mandaya l'été silaka. Mandaya l'été silaka. Mandaya l'été silaka. Vanité de vanité, tout est vanité. Après avoir consommé ma château, après avoir consommé ma coton, ma building, consommé ma mituka, ma $100,000, un jour on kende la libaya. Matela na bible kotikala ba or na bible kotikala vanité de vanité tout est vanité mais bobo sanate ke mbongo bosomba ba château mbongo bozotangisa bana bino na ba école ya ba $80,000 par an boye ba kesa mbongo ya l'État eza mbongo ya Congo eza mbongo ya ba Congolais Congo Mobutu ebebie Congo Mobutu baby, Congo Papa Lumumba baby, Congo Bangkok baby, Lotolo Babolingi Petolo Bate. Est-ce moi si son kakeli bala? Ata zala mituka, ata lata kaba bijou, ata zala ndaku, elengeli bale zaka kobota e.
mwasi ya libala elengi nde eza kobota mwasi soki azobota libala tata mobala alingi ye azala kaka na basusi elengi ya moboti ezalaka ntango azomona bana eloko esalaka babenga yo papa mama ezali na valer ya bana oyo oza na bango elengi ya bakonzi eza peuple mokonzi ya solo azalaka mokonzi ya peuple ata bino moko bota lipa 500 francs biso tobota bana 7 tala lipa ya 500 francs nyonso toloba te biso toza biso ya bozilo kwa bino te toza famille ya bakonzi te ndenge nini bakonzi ya kongo bozoyoka mawa ya peuple te biso bato ya bawewa biso bato toliaka na moto botala 1 litre ya carburant 3500 1 litre ya carburant 3500 biso bato tobokwama na bawewa biso bana na biso bakokokende sur classe te lipa 500 carburant po ekota na moto 3500 ifo ekota 3 litre tokosuka wapi tosali bino nini botala makala bauti osomba na ntongo mpo balambela ngai oyo eza makala oyo eza poussière makala 1000 fois eyebelisaka ti te oyo eza makala to eza bapoussière nyonso toloba te boyoka susi ya peuple tozosambwa oyebi botala okatalaka na oloba ya je botala ata bino moko mikate ya 100 francs mikate ya 100 francs oyo bilio wana moluba botala mikate ya 100 francs mboka nini bozela omona ngo okomona tomate 800 francs peuple sambwe Kongwa Mobutu, Kongwa Lumumba, banani baobomba Congo, nanu na mona mboka boyete, ba individu bakoma na budget koleka mboka, ba individu basana mbongo plus ke mboka, tosali nini nzala, biso bana baotanga te abino baotanga. Bolobi ke lobby ya Congo eza ya jeunesse amo ezotanga te, jeunesse ezokufa, bota tomate 800 o 500 francs. Bota tomate 800 na 500 eza kuya opola. So to sombi te to sala ndenge nini. Ata bino moko. Botala litungulo 300 francs o 200 francs. To sali nini matungulu bwe mibale 500. To sambwe bota pilipili. Ya mabere mboka na biso na kata mboka na biso dilanga mboka na biso mabere loni pipi na mboka na biso bota pipi na 500 francs to sambwe neti Thomson oba ocho somba ngo 5000 mobi bota Thomson peuple neni on secours 2 3 4 posez-la 5 6 7 net ezabwe mopiko bwe 5000 fois mopiko Thomson o 5000 mabeli li peuple congolais asala poni boli na congolais yo kwa mboka na ye bakonzi boyoka biso mawe soki boyoka batu mususu te po baza na courage wana te boyoka nga mawanga na osufri na nga kolia bana nga pasi vi ya pasi kolata ya pasi bana bakenda ka klasi te Congolais nyonso aza ya bino bakonzi boyoka biso mawa nzaleleki bota mopika Thomson 5000 biso bana 7 babandolia ndeni omoi 5000 o basombi neti mwana moko bomona pioti na mboka nini Thomson ya boisi ezala na mboka nini neti 1 2 3 4 5 6 7 natanga ngo eloko bino bato mayele bolinga latanga 1 2 natanga ngo ata na anglais no oyeba eloko ebomi Congo eza ba intellectuel na ba français lokuta boloba kabisa quand on était là pourquoi dans parlement boloba kalingala te ba complexé net biso bota Thomson ya 5000 omoni mikata safa nzaleleki boyoka mawa mboko oyo bakonzi boyoka mawa peuple na bino toza peuple na bino boyoka biso mawa boza na mitema malamu manda lete silaka 2023 toza na bino 2020 toza na bino lelo so bosai biso mabe boyoka biso mawa bofungula basolo muza yaka kokuta biso na 5 na ba tanga kweisaka ti lelo muza kufa me 5 na ba isila bokwesa
dollars eza na 20 000 mais biloko emataka apwani biloko efo ekita bota Thomson ya 5 000 oboni lipa 500 fois oyo ngondoti 500 fois carburant 3500 Thomson yango ekweli erosuka api toyo ozali nini kongola asali bakonzi onini vrai mokonzi akipaka pepe boyoka susi ya pepe trop c'est trop 0,81 bandeko donc alobi na bino ke lipa wana bapesi wana ya 500 omoni bazopesa ba mama wana 500 donc po basomba lipa wana hein po basomba lipa wana. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Yemoko alobi yango lokola yemoko alobi yango tolobani nzambe nazolukela moko awa ekimi yenge keno na bayaya balongo bambuta bankulu bakoko ezanga ya lumeya naza ko rappeler na biso nyonso pour la journée ya mardi le 2 juillet na mémoire ya Kim Pavita tokutana na musée ya Tervuren juste na sortie na arrêt ya tram Tervuren tokutana na à partir à 11h tozela batu tosangana wana juste na midi jusqu'à donc de 11h à midi pile oya après midi au coup de chumutu parce que to rekota na porte principale te lokwa to découvrir ba tombe wana na ngambu musu to ke kotela na sens mususu yango na bengi bandeko nyonso boya to kutana wana na 11h pile pour na 11h juste to bandi ko sangana pour na midi pile to banda milulu na biso matondo ba kurubaza na biso pe to kutani le 2 juillet ngeta babatima oyo banani babukaki yango délégation eyaki kaka balobi tobongisa ekole kobuka babuki ekole ti lelo solution emonanaka te batiki biso kaka boye ndenge tozongalika boye na bana oyo babatima mosusu etikala etangaka mbulu soki ebandi bokokota classe 4 esala moko bokotanga lisusu baleson wana etikali te awa tozotanga libanda mopepe soki ebandi bope kokota na classe mosusu bato ya classe wana bakotanga lisusu te il faut bazala frene mpo na nini baklasse mosusu bake kofrene bango moyen totanga